conseil na opeso gloire bata auto ça pas et pas ya nani grâce mise koki luka place mso kinde grâce mise a muta clash muta mabe mukoboko beba na ko rappeler ba maya moto ozo sala nda kuné naza traître nango parce que guerre ya Karine na Yvette ne là-bas qui na kokota té c'est tout kokota té pour Karine yo kakate soka soigner na bato après lobi azonga na ya voilà akobongsa na ye ane na motema oyo biso za nango té est-ce que c'est vrai ba kutana leke tu pona moni photo na ebité za montage est-ce que ba kutani na quand so kutana leke tu mokilino sto elobela ngo bala msala ba osala ba analyse banani ba boy ba bala msala ba domestique ba osala ana mwana mon papa bonga za mineur papa mwana na gloire za mkone a mineur Grèce gloire za mkolo aza mineur même milimo oyo yango pe ekoteli ndeko na sa mwasi faut kotala ka mission bien afingi ete kasi yango na doloba te bongo la fingi te na lobi ke gloire olangi ba réalité Grèce alinga leki na ba boti sikone ese na fingi moi on parle comme un bébé français zela vana na so ndeko sa mwasi afinga ma Charlotte akotela ma Charlotte afinga Karine akotela Karine na kokota te ako rappeler wifi ozo vana ko sa ba live na Facebook ako rappeler biloko ya bébé na ye yo ko milaka ba ya opesa ka mwana mwasi donc Lucas Solo Rolanga zo vanda pa ya grâce elle pas grâce mbisi te longnia no miku fa ba bete no maya moto te fa ba bete na no maya moto longe zonga misuni boni boyo kona grâce azuma ya moto te na poto kuna zo kazo ba ndekone bazala kuna ba congolais ba bande ko bete maya moto la batanga usi efungola santa zonga ndenga zalaka moi base na ezonga moi litame zonga apoto ba to sala guerre ngo bien to sala guerre ngo bien ndenga zabongo bo ko sala guerre ngo na Karine ta miku trop alobi milima mabe o ekotela ki janvier pas finga ye yango be milima mabe ekoteli Yvette Kalombo pas finga na bien tango yakana obando finga mutu derrière toza milimoni ya bientôt ya mabe ile milima mabe kakati ce qu'on a yebi mutu lo ba ngolo batenga lo ngana yebi kaka ezaka kina mona ki ya Marilo pengana pe to lo balanga te mena lo bakaka yena poto ayo na kini bolo balanga Marilo to bakangisa nga video na nga video etambola mutu so tango na chaîne Marilo ata na chaîne ba finga nga ba analyse comme émission nga comment on dit lo ba vérité ba domestique ba boy domestique bazanga ko za ta tanga ba komola bango te baza banani ba ki chaka moro bo balingomba. Bonjour, bonsoir, ils ont dépendre dans Air Bozolanda Bisso partout dans le monde entier. C'est votre humble serviteur Jerry Kobetok, c'est 207 de la presse. Mobile Ali Tutu Yamoumana Zolo Beauté à Deuxième République. Merci beaucoup Nabino tout Bolanda Bisso na Vision Plus Télévision. Vision Plus Télévision zali chaîne Nabino et puis chaîne Moussoussou zali partenaire au état Molaranzela Mokona Vision Plus Télévision. Feza TV RDC toujours ya Mama Bella Dinganga moi si ya Mwindu Yangolo sans microbe. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup pour nous abonner. Tout y a Vision Plus Télévision. Na équipe technique Mobimbawe Kumbamina Jack Kanangila. Oya na caméra puis na montage. Merci beaucoup à notre coordonnateur Trésor Walukonk. Merci beaucoup et sans oublier Maman Pasteur Titi la Source et Danine Zila la Dible. Ba fête yango bino tout bana membre. Oyo bo au soutien de la chaîne Nabino Vision Plus Télévision, Feza TV RDC. Donc, bonne année à vous. Merci beaucoup. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Lelo na yeko yambela bino moko yaba chroniqueuse to moko yaba pandisango. Il s'agit de Jemima Ibele, gros bébé de la presse. Est-ce que ça la raka dans la Chine, toi Longwa. Et puis yami balé to soigner mo makamebelo. Moninga nazoka mutu pasi. Internet eza mutu pasi makasi. Ba nyonga comme senga mana internet qui songi comme senga et comme sala mana YouTube. Moura de la presse boki makambo lobby. A condamner ba obo sololi na kuku boye ko bimisango na poisa. Na ebite internet eza mabiso wapi. Toko solo pe sou moi muke affaire Fabrigaz nenga memi ba mise na poto, ba mise ba Kimi 4 et puis Patrick Beckham, moi azali moko azobunde la Fabrigaz. Bato belé bateni rigueur akolo bana vibrateur bongo te. Yale vraiment lo bané bongo. O sengele visa. Lokola toza ba congolais to aka bato. Faut to solo là. Alors,
avant nakotisa Jemima Ibele na plateau na ngai nakoyebisa bandeko nyonso bozolanda ngai na diaspora bandeko nyonso bozali na République démocratique du Congo bobenga ngai na numéro oyo plus 243 99 00 60 plus 243 99 00 69 707 bobenga nga pona nini boya ko s'adhérer massivement yo mutu parti politique et déceva yo mutu babenga on a parti politique moko babisaka osoki babimisi ba député bako sala pona bino peuple parti yango yo ensemble pour les changements ya Moïse Katumbi Chapwe leader donc boya ko s'adhérer na ensemble vision ya 2023 eza pona biso 2300 Moïse Katumbi Chapwe Congolais okoma na valeur te boya ko s'adhérer alors nazo ko tsa Jemima Ibele na plateau na ngai to solo na vraiment masolo eza ko déranger moi bande ko Ibele Jemima Ibele bonjour. Voilà, bonjour dessin et site de la presse. Ça va? Ouais, ça va. Je vais bien, merci Batos Botala Bisso et pas ya Bella Dinganga babi moi si moi ko ya poto mais Bella pe banana e banaye ba fait pe yango te Bella longole loko yo kotika bote longolango na sentir voilà le logo longolango ngape na sentir no kaka la sentir yo baka bangwa tabino kabino voilà à part ça Moussa les otambola bien maramne ces otambola bien. Ouais, Moussala, ça va. Donc, on a un mois stop par rapport à notre travail. À comme la COP, il y a Locos. Il a fallu que Naluka, cameraman, Moussou Poto Banda, il y a un bête moi presque une semaine. Moi, bandi. Donc, la salité. Donc, la bandi, Moussa, le 10. Donc, c'était ça pour Naluka, cameraman, paye bien, tout ça. Je n'ai pas mon bâton. Il y a Koulukandeni, il y a aussi la même. Les yeux évoluent. Ouais, ça va, live dans ça là. Live dans ça va participer. Donc voilà. Voilà, Moutuna Liboso, Osaka dans la Chine, Tolong. Mais comme nous tunanga. Et ça question na ngai, ngane munatuni. Ça mérite réponse te. Bunga kolunga la Chine ki wa. Na chinoise. Mais ba traité qui yo très aux côtés là-bas tout mususu ya ngambo wana mais na kama tile lo bisinga Osaka na la Chine. Na côté net nani. La côté là le seul que naza traître parce que guerre ya Karine na Yvette là-bas qui n'a pas c'est tout. Pour Karine yo kakate soka soigner na bato après lobi bazonga ina ya. Voilà akobongisa na ye ana na motema oyo biso za na ngote ya komona ko salinga mabe na kata loboko ya kata anete asai ka boye po asali. Après, comme oh, c'est la famille. N'a pas l'exception trop. On a dit qu'on a bien encore tâté. Conseil non peut ça. Place erreur non l'eau. Au bon moment pour la chiffre d'argent obligé au fin rabat. Est-ce que c'est vrai que les tu peux nous photo, n'habite un montage. Est-ce que va coûter ni quand tu obtiens les questions qui viennent sur le bélango balamsa c'est leur analyse. Nani? Ba boy ba balamsa ba domestique. Bon ça la analyse. Comment on dit? Le ba vérité. Ba domestique ba boy domestique bazanga ko za totanga ba komula bango te baza banani ba ki chaka moro bo balingomba nga vala tanga bato ba ko pa ko la parfait ba ya kolobela muninga ba mwasi bato ba ko ya ba bitene to ba ya e atote côté sur la tête ya moi to kanka na kombo na nga ko fola lobela bango oh ngai ni na bino fola lobela bato yo ayeboye ayami invité alors ça l'actualité ayami boya le ba sujet mais mutu moko na page du 1er au 30 Karine ana ba belle famille ana ba chérie ana ba boy mec alata Karine na polo kwa likam alinga na vana ko lobela bango aya kobe yo doza bongo na bi ko za nokoti ba mobaliti abi boya ozora ba chérie et casse ngana vendre la bateau boto vendre la bateau ngumba pa ningale mibali oh ngana ko vendre la bateau boye wona mwasi linga mobali po bato ka ko linga mninga mwasi ngana vendre la bango boni boko on a traité ba lesbienne na ba PD baza ba lesbienne baza ba PD j'assume mes propos bango tout balobela ba finga kaliba ba lesbienne ba PD zela na mutu pasi famille bota ba américain na ba américaine na kotanga ba koma mutu te mo ngati na vanza chacun soit part na ye o yangai mo ni PD o nga lesbienne j'ai ma pédale bika la ngata ta nkombo te po ba yebani et puis chose grave écrit de partout bango la mo ba si ba yebala ta muninga na mo sa vandi boy o te lobi o to la kine lobi na butu to kaboni kana tongo sonye
ninga na mwasi moninga ne mwasi ta niveau soki makamwana nyonso toyeba yango tango baobala bino bayeba tente pena oyebaka bango ndenge nini tolia tomela bameka mpe okotisa yango nga nde moninga nde na boye na vie na nga sel moto alinga nga lesbienne aza chroniqueuse mais nakiri na bango te chroniqueuse mais aza nakiri na bango te soki tobengaka ni témoignage to titre émission témoignage à Génima Ibé. Aza chroniqueuse. Chroniqueuse alinga yo. Chroniqueuse. Mais aza na kiri na bango te. Chroniqueuse. Et qui yo finga Karim te. Ye aza kaka chroniqueuse. Abandana on est beta na lisolo. Na beta lisolo. Mama bo vanda. Na obeta témoignage na ngai le kwa ya mama Chacha. Moi ça bien sanga akomi na WhatsApp je me demande na biso kutanga to solo je me calais ngapse OK so azu temps na mono to kutala la bandale wo na maka boye muto fani boye na maka mwati na boye ngaso ngate boye idée zate na maka ndeko langa muninga mwasi azu loboko ne atena liboka muninga na ye pare neza nango mba moi bandi pa minanga je mobike ndi na benga la Krakow fort Jacob na ba chair de coq na ba frisson so ba Krakow côté nini là tu parti na nini krakisa yo kata minanga je na Krakow fort ngabi pardon abi je malenga ma case ai poani abi façon nanga yo lobe sepesa ke ada sepia na mbeb nanga nzambe asepia na mbebo na ala mbebo nanga asepia na poitrine nanga donc c'est ngani la comprendre que do asepia na nyoso nanga ce qu'on a tout nyendenga olinga nga bongo ngana yo nani mobali nani mwasi abi nanga o ngam na olingoti ngam do seke yo mobali do seke nyonga mobali boy so ngam na lingo pe do sela nga makamu tout mobali sela nga mwasa bi oui nga voyager te mais tinda ba bilo na ba Chine na ba Dubai na ba nini non somelo kabelo non selo onion mobali sa mesela bato après la tuninga na olia nini nga pe la bi OK. Et comment ma olia nga basela ngai on est biloko olia yoka tabi na ngai olia ni yoka te yoka olia ni ngai bon OK basa makoso mo bona pomme de terre ablanga OK ben pe mango basela nga makoso pomme de terre na olia ngo pena ya moto ngabi yo zela na no telekabwe sko mabela succès ni moto so nga na bongo il faut ndime ka 8 sur place onandima soki tolinga ni upanga bi libel molingo so ya baso lobi na mutube mutake pa ko réfléchir yo ina réfléchir ka boye makala na ke raisonner makala nandi makawana nga habité na peut se réponse na suka pour elekela nga kota le boy elle n'a rien à voir ya kozala lesbienne parce que biso lettre ne ya liboso e bana na après caméra tunanga na ebiso komona ça va tanga ta komba chaîne sala ata komono tangi te ala moins stabilité ba chaîne c'est qui est vrai au monde na chaîne au monde na chaîne parce que loka c'est pesanga pas fiya nizani avant na kindi na mo ka pa nga kindi ka bana zo nga te matele na seka fait 45 minutes il faut na longa na monde satana na ala moi mvutima tena kwesa metenga kwesa mana ba vrai jo ya ba slim ba taille S buluka ba koya kobe nga kwesa mana nga ya so da kam kipo pomba na nga pena mki taille S mon boga mon choco frappant je l'aime trop là on comprend parce que yé et ko sala nini ke azu avec na zo fininga mbonga transport na kangi boy na ko ngo billet moko na bi so da $10 te eza 20 sur 20 à 50. Donc non, na boule santé. Yo kate abenanga apa masuma binanga nini ateka ba bilamba. Kate bimi na poche ndoki. Zela ateka bilamba ateka ba peke ateka blo nyonso. Et ça témoignage nanga vite. Et ba témoignage nanga vie ba kizengi nanga peta ngo oleka bolobelango. Nabi ozani na tiso la tala ngo esopanga na kanika bosko na beli moto alinga kena makambu oza ba franc futa moto nga pété na ngote abisi 3000 fois avant le convia 3000 francs yem tade moto avangai azu moto akeyolo na fongola boye ti le lekela ngai $50 ya mobimba si vous ça moi so balingi sikati bo la c'est pompiter bo lengela ye $50 tu te bazongi boy na ndako comme banga bébé tu dis quoi na saka maman na ndenga mabete bolim sala comme dans le bas j'aime faire des bisous à mon chéri ya mwana mobali
J'aime faire des câlins à mon chéri. Nabi ma chérie à mon chéri. J'aime faire tout ce qui est avec la bolingo. Non, bien pas mon bail. Surtout mon bail, pendo yebinonga. So pendo siminga place ngalinga. Ete na nga fan. Santa Bouté. Je ne vois pas le plaisir que toi tu vas me donner. Na préféré tout garder statut qui est amitié. Au lieu que tous à nous, na ko ba souplesse de na blessé parce que la monde ndo ngozoye là. Mais nga na conseiller yo bima na monde wana. Abi na nga jema ne na sina kota boy. Na zuba déception trop au kondi maté. Na bato ba ko décevoir to famille yebi. Yo na ndima na nga za nga lesbien. Ba décevoir. C'est une histoire vraie, je ne mâche pas mes mots. Aza chroniqueuse mais ayeba ni na ye na bato ba yebi ka akendaki yolo ba bato na commentaire ba beta moto akendaki yolo azaki moto akendaki yolo to ale so papa pe batai moko alekinga muki aza pe chocolat ka lokwa nga ape la poitrine ndie poitrine pe leki yanga mwandambu to so batai mka après papier prêt donc suka ki to suk ba talo ba lo ba ke alukuta ndima ngande na boy muningande na boy naka mobali te na mwasi il faut mobali ndalinganga donc étant vis biso na bima ba erreur to sala ngote ngaza mwana bima ya porte bolia donc le côté mwana bima ya porte bolia faut la tambola mobali olinga oui na olinga mais ya ki chéri ya ki lesbienne na kota te mais ba ndeko nanga wana ba ndeko moko be ya toucher jouer est-ce que le baki et comme tout nanga mi ma beta cha 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 toucher jouer baba toucher jouer voilà en tout cas wana to chango les on est parti témoignage wana témoignage te wana ya yemoko asime te wana témoignage témoignage la randeni na salela kango sikoyo na yo mona keze erreur na eko témoigner te wana témoignage te wana ezake na benga ondeni elo mobela na yo kaka pa batu sikoyo ekomelinga na yo découvrir que de on na ka pa batu nzoka nde ezaka penda réalité eko éduquer batu ebele ba boya lokola yo ça témoignage tenga lesbienne esimba te atwa na mbomena liaki $50 na 3000 francs na mela pe nini ni o mikate te dim te lobi na kuna somela ngoni ni kabe na mama mikusi na ngo ya pembe soza pena scène ngo ozaki wana fa ke na ta pasteur na yo ya mbonga masumu te ya mbongo ya kabelo o ya tekaka na ba ni même si pas nous avons mobile côté nous avons moi c'est pas pesa ka nga na ebite nga au moins tout ce que moi je touche de ma main et d'ara purifier biso de toi to tam to la de là to la huile d'olive na biso to tota to la nango avant la bima na pakoli na mafuta la nga na tie la pakoli maboko na ata na peso mboto andoki osanga lotu ata msala beno pesa taxi comme la boko na simon kabui et comme il a sanctifié ya foi ya mutu voilà merci beaucoup na bandeko nyoso bozaka ba lesbienne botala mwana mwasi ya misu ya poitrine ndenge moko alulaki wana abi alingaka ne bana mibali alingaka kosala bolingo na bana mibali bango pe na kala bango bafi yango ape na bato mosusu mpe ka babongo mpe bapeka ekiri na bona kamwa te monde na biso ya obeba te monde na biso ya obeba ya kobe tostika baaventure ki lesbianisme pende ekoti na mosalo ya jete oteli bandeko ya basi baza mpe na basi na bango oleli ko ezaka ndenge ezaka ke mikolo elamba moko erenie na latango nde mpe ki lesbienne ekomi na kipende badenga la mondire badéception ya mibali et puis bayebi mpe nzambe te bango mpo na bango bamoni ke refuge na bango mpe moninga na bango mwasi ya bolingo basonya yango na bolingo ntango mobali aboyi yo kiluka mpe mobali mosusu zuwa lesbienne aza na zuwa bolinganaki te ndeni oyebiki aza na zuwa nakayembaka yango te yaya epa na ye te na veni naza mpe na la lesbienne moko abetaka mwasi na ye chaque jour bakao debu bapata bamepali ko bebitanga obete boye so mobenge mpe so benge chéri asiliki minga yaya boye ndeni ta petio mpena nini asalela petio te na veni na biso baza mwa mpe balinga mibali bayesko yaya tika kowa momi te momi babetaki na pale masa na yoki baningane te baya basi te baninga mibali bana mibali babenge yaya tika ko masa momi babetaki na pale to ana veni moko lesbienne wana azala pe kitoko. Voilà, merci beaucoup. Tokoti na partie de émission na biso et enfin Gloire Olangi à Paris.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ba vidéo na ezali o chola gloire olangi na Grèce, o chola ndenge so pa boti mwana soki santata, donc o chola na ba façon nyonso le gloire olangi. En fait, ozaki na doute sur mon photo, mais au moins quand même na émission no lita bulisa. Déjà au lobby lokuta parce que ma vidéo oza na loba ki ngo pona gloire olangi que akine Grèce pas vandate, akine Grèce pas leka. Donc alongo la distraction, ya ko vanda kuna na Grèce afinga akarit, alukande nzela nini aleka akoma place oyazo kende. Na loba na ona ba vidéo et puis pour na bébé Sariana na seka bébé Sariana te parce que dans liwa ngala loba ka ke bébé Sariana. Tu as outé ko abota ka lisusu. Wa deuxième o. Ana mwana mon papa bonga mineur. Papa mwana glo azam kone. A mineur. Grèce. Grèce glo azam kolo, azam mineur. Kasi yango na doloba te bon la fingite. Na lobi ke glo yo langi ba réalité Grèce alinga leki na ba boti. Ce qu'on est na fingi. Moi on parle comme un bébé français. Ce qu'on est na fingi. Fingite, c'est bien. Quand aller en France quand même. Et c'est bien. Nzamba sungiye na ba étape to la vie à l'école nango le lo à koti. Nzamba sungiyo mais conseil, tes conseils Cameroun. Tes longi na miku il faut pas bete na ma moto. Te faut pas bete na ma moto longi zonga misuni boni boyo kona grâce à zuma ya moto te na poto kuna zo kazo ba ndekone bazala kuna ba congolais ba bande ko bete ma moto la batanga usi e fungola e santé zonga ndenga zalaka. Moi base na ezonga moi litame zonga apoto ba to sala guerre ngo bien. To sala guerre ngo bien ndenga za bongo bo ko sala guerre ngo na Karim ta miku a trop. Boni boy. Oh, il y a comme une akata. Akata si mutema te le kwa nani Nathalie mutema koma. Il y a kati mutema de pena mutema pena ngo monde ke ina santé. Bonibo. Faut le canon amener le bloc à vitamine. Il y a na ba yao. Mais conseil na opeso gloire. Ba ta auto ça pas et pas ya nani grâce mise koki. Luka place mso kind. Grâce mise a muta clash mutama be. Mukoboko beba na ko rappeler ba maya moto ozo sala nda kuna. Ako rappeler wifi ozo va na ko sala ba live na Facebook, ako rappeler biloko ya bébé na ye yo ko milaka ba ya opesa moi na mwasi. Donc Lucas Solo Rolanga zo vanda pas ya grâce. Elle pas grâce mise. Ce qui n'a pas so azala malolo Loris la congolaise, elle n'a pas malolo. Yango mona lele na émission pas malolo sungai trop. Ngana yebi. Tala gloire da master langai. Ngana glo to la lesika moko. C'est Karine Mutakabola. Ngana te Karine te. Glo e mon kasala ki ngana to kabwana. Parce que ngana on comprend que no boza na massa mo botambo ne boliaka bo melara to ke na ramso to ke pa boîte boy to ko beta matoto kutana na ba joueur on dit merci mboka to beti matoto to miso ba saba desa. To beti matoto na biso. Mais après yo to vana ba tumo lobi o j'ai mal à ma santé j'ai mal andandanga. Ce que c'est comme 3-4 fois 5 personnes. Fona sani. Fona contenir aux anayo te ngapela moya ngabi ten o e comme ba 20 na milacha yango na yebisa ke non atanga na fingi 6000 fois na émission ana droit ko répondre ngate pour ce ka répondre ngala ko tuna yo chaque 20h wala banoke na show prat na 4 na mise moi Congo deki mise nini otanga na mise nini na tanga kombo te to lobi musicien nini mise moko ya Congo ya Congo o banako ko fali na show prat aza leader a président bon aza banan o président kaka comment bête machine ba comédien o tu ya bimala bango na ko tanda bango le kwa matuka boy ta mais ba comédien ba porter au plainte otaka ba komona ba ngai ndela za moninga na otaka komo tikata ngo ba oya za kabwa za bulumbo bi ye oya za ye mise za ye ngata kombo te bina mo botanga mais est-ce que tu camarade malamu jusque là na makamtuna ba pona grâce na pona gloire sur 100% na le baka 10 niveau. Kasi na kata 10 kaka wana. Na kata 10 wana kaka na zoloba. Ntakondi makasi bongo. Ye moko teke moi c'est bikaza ya kokonda ezate kitingam na oloba na moi ce sera boti mwana akomaka mwete soki mwete eloko ya bane kolinga koma poto nzamba sungi akomi poto alongo ya distraction ya ni oboy ona lia ya we vimsanga te kolia ya ovimba te ba mana kotongola na ma ya moto e bomana ba poto ya be place mwana sa vandaki trésor obed soki obed trésor e bomana nu ba moto na e ko fungolo santé naturelle après siko ko lia ba ya wana ozomela mais keba na grâce mbizi. Voilà, wana ezaki comme conseil partie de émission na biso moura de la presse akangi susu bato basongi songi bozo kanga na basongi songi mai lor moka ko biso songi ndenge nini wana kaka la Chine na ba famille bota to eza problème nini
déjà moto tangi kombo na ebité so aza moto to aza nyama mais problème nga na kokolo ba moto tangi kombo na zo ebate so d'accord de la presse beaucoup ba moto za la bongo nga komona nga j'ai mai belet oh komona nga j'ai mai belé yo komona de C7 komona j'ai kobetos komona ko j'ai kobetos komona j'ai na komona mboka msu da mo makasi kamiende boyo komona de C7 et bon on a combone on a bien monté ba ngambolo ba tenga lo nga na yebi ka kezaka ki na mona ki ya Marie-Laure Marie-Laure penga le petolo balanga te mais na lo bakaka yena poto ayo na kin bolo balanga Marie-Laure to bakangisa nga vidéo na nga vidéo etambola mutebu so tango na chaîne Marie-Laure ata na chaîne ba finga nga na senga nani Arnaud Abi pardon oui je reconnais parce qu'il a invité la débat donc il a plein de commentaires dans le plateau c'était normal et c'est l'occasion nita donc Marie-Laure encore njoli ça qui a modi so et a tango wala ba tani ko finga ngasko nga kanda la kata na obetaka Marie-Laure mo so na mona ka vidéo na ngezaka wana et puis ça ngakana mukola longolonga pe na tika ata bolo ba na Karine ata bongisi na Karine yangani na kadi itengate Marie-Laure aza songi ou bien songi te selon ye alobi que ba contacta qui est soi-disant pour que à côté guerre ya la mama nande kolapsa mwasi yango ay kolaka kota ninte alobi ke ba chroniqueuse mwasi na ndo kolapsa mwasi ba sa guerre na la mama te kombo na nazo yebala na boss na kimi ndo kolapsa mwasi ba sa guerre na la mama sko Marie-Laure alobi que a sola qui n'est qui à côté guerre ou bien te ya do posta ka ke non bango le news ba côté yango ya lobi ke ba tsela côté guerre wana te ba chroniqueuse tout ba ingrat ben ba tout ba ingrat ba ingrat ba so ba komela ke bien sûr pour côté puis faut Marie-Laure a rectifier tant abi ke non ba chroniqueur nion sur la longo le mutu te ba ingrat a lokuta pour mutu kwa ngana la komela te pour à côté ba guerre nanga MCC pas na komate donc quand bateau ba komelende ba ba ingrat ba ingrat donc il faut lukande nini ako corriger moi côté wana ndete mona ki pe Marie-Laure pe na tourner pe aye ko silikela bango so ko loba e ba guerre na bango moni YouTube ope ntamta lukande nya ko ko mbongo na bonane oyo yango la ba simbi côté Karina na mama Charlotte côté ba simpi Marie-Laure tant ba 500 mbongo na fin du mois maman te maman komi beziste tes maman ya bezi c'était maman komi ko pesa ba témoignage moko très choquant Jacob ezela akemo kanga mwana batu ndo la to longola na to za no ba to za no clair to longola maman Charlotte maman Karine to so esko maman mo boye ayeko témoigner nzambe moi bonga bo finga te donc problème même parce que c'est la maman de Karine YouTube pe na tamona longola 17 izeli oh et bango ba chroniqueuse belé ba longo ba diaspora na po kasi bango ba mabe kutu koleka mama Charlotte moi je t'ai témoigné nza mener na parcours na ye asimba kisi parce que adaki basa ba konzi ka mulombo za milima be te alobi vetka mama lo metabi milimo oyo abi batima bina janvier finga ngai makamutu yango be milimo oyo kotela ka je vais pas finga ngai yango pe ka milimo ane koteli pas finga nga ya alfinga ndokite abi milimo oyo kotela ka janvier poko tala pena janvier pena bangoki pena boy janvier pena za envoûté janvier pena za la misala mabe moko janvier zonga ide pa na bino asa kinga ba délivrer te est-ce que ba délivrer sur la délivrer mutu makambo janvier le ba na TV ko le bango je vais do finga janvier j'avais do finga j'avais do mutema pasi on a te penser venir do finga ndeko mwasi na janvier do finga ndeko mwasi makasi bwa ndeko na mwasi azokotela kana par na bino kasi on a bi azala milima be na esilité yemo ba le bec non ezana na kata nzoto ne bokolo milima ba reconnaître nga fona boyango yemo randimi kaza milima be na ngasko la bate j'avais la délivrer maman le bi milimo e kotela ki janvier pas finga ye et da même milimo oyo yango pe ekoteli ndeko na sa mwasi faut kotala que mission bien afingi ete alobi milima be oyo ekotela ki janvier pas finga ye yango pe milima be ekoteli Yvette Kalombo pas finga na bien tango ya kana obando finga mutu derrière toza milimoni ya bien to ya mabe ile milima be kakati ce qu'on a évité bon na mona pe dande ko pas ça répondre qui déjà alelaki Bible ena ba verset nga omoni nga pena ba kiko tezela vana na so ndeko sa mwasi afinga ma Charlotte akotela ma Charlotte afinga Karine akotela Karine na kokota te makambo ba longola ken pe na victime yango kenini tango bazo pelisa moto pona na ketchup yolo ba ona liaka mo na kokota te biso tu biso nyoso tu wana ta niveau to finga j'avais finga maman Charlotte
Niveau to finga abeti sa ekutu. Niveau to finga nani Pamela Shekola. Ah mama ti papa tika. Niveau nga na finga siwa stone. L'autre commence on a fils ouais mon oka soni. E mon oka soni son na siwa nga mon na vana di ah na sabe erreur mo be na finga mama so pour rien. Mais le lo betani ba bongsa na kari na tunenga ta ba bongsa na bango. Ce qu'on a la vana finga Yvette bom ko ba bongsa na Yvette tunanga que j'ai maé na ina bongsa na Yvette. Attendez janvier au finga Yvette. Mon kokari na linga bongsa na Yvette tuna janvier na linga bon. Ah bongisa la bango c'est la famille na ki conseil maman na nga, na conseil ya koko na nga, na conseil ba sala nze ba soyi na ngai, MC pasteur mo ka bengi nga, to moni que c'est la famille, to tia la C, la chinois na bongsi na limbisi bango, na limbisi emeto za suni to za été. Ce qu'on attend nga jema na kozala wapi. Na libanda lola na tenga kap jema Sony, te Sony wane sila ki déjà. Donc ba guerre na bango nde bazala nako, ba kofinga na tiba kolemba. Na pesa ka conseil que non, il veut que le monsieur ngo finga Karine. Un camarade na yo, akoma le quoi famille na yo, oyo asalelo makamu oyo famille ba ko sala te. Mais ne touchez pas maman Charlotte. Elle ne la touchez pas. Voilà, c'est une maman. Voilà, merci beaucoup. To komi ko kena suka ya mission question suka. Oye pelisi moi moto tie moi polémique. Chief Baxel so ata moi 3 minutes. Oza mopandi sango. Kotala ndeko na yo mobali Patrick Bekam avai na kiti. Bakei poto, bakei France. Kotala ye na journaliste kolobali lobaki prochainement ba mema Ibrator piana na Fabregas aya nepe poto. Analyse nino saki pona moi bato belé ba CP na honte ba bi wana eza 12 te eza 120. Olobi komone. Olobi artiste wango komona. Artiste Patrick Bekam. Ah, Patrick. Wani no Luka. Non, Thierry Migler. Oba Thierry Migler. Patrick Bekam. Eh Dimet. Materazzi. Oba Materazzi za mutu mususu Patrick Bekam za mutu. Oh, ça deux personnes. Ça match pas za mutu mususu. Ah! Monsieur Okina lisa Missa Fabregas ye. Il Okina président du groupe naé ba memie comme fidèle moi no abimi na porte mala. Oh, peut kaka ba sali ba les visa yet. Ye o ba compte ya orchestre. Azarana ondeni. Émission le connaît jour. Émission no l'état boza mopandisa moko, je ne pas no sanga. Alobi ke Ibrator a basu les prochainement. Est-ce que bat baye baté que no Ibrator babandaka orchestre nzela moko na Fabregas bango tuwa na Ibrator muta recruter bango. Recruter Patrick Bekam. Bango nyonso. Est-ce que baye baraté que event bango tu bazo répéter na banono Fuji na matete ebele bazalaka te? Patrick Bekam azalaka te folo ba aussi. Est-ce que bazo baye bité que no Ibrator pena yele mbuze balalo ye banzembe bele ba beta na orchestre wana Ibrator mutape ça? Tabita nelobeli ya basantu ta. Baye bien te? Baye bité que Ibrator aza mukolo na chant aza yaya? Ba maman chate voyage visa. Avana kota. Ndenge Ibrator la vandi sa orchestre. Monsieur wana ozolo ba ça vandi sa orchestre bongo? Europe ndé. Et fait ça la yo so ninga pe naza leader. Il faut na luka visa na ndenge la nganga pe na landa bino na simadi. Nga ko kende mon petende ba kena ba fio nani ba tatana cause. Non. Il faut ngande na za na leader malebe mendos maison Schengen e wo. Maison Schengen allez. Bo sali nga pe na zumba ta nga presse blo ke na nga na simita ke leader. Bo continue avec bino studio comme musicien. Et ça les sonté. De yenga za bon tekene les poteaux et le royal linga diembela po noli tambu article ko tanga komba Fabregas ya Ibrator te abi ba ko be ba mise ba longwa kala pe ba ko yana bango yem tatengo komba ya Ibrator enoli pa chaki mongwa Ibrator amu kala Ibrator aza mukolo Ibrator aza yaya boko pa même pas Ibrator yaya sala te Ibrator amu mukolo même na ko yemba iti eliti a botika ko yele aussi la succès ba Jean Goubal botika ko yele aussi acheter ba redia miss ba pas le tout et ba Jean Goubal ya calme c'est là te c'est là eh bombe c'est là bombe anatomique ba Èvre elou tanda nalingi yo mon frère tala ma fleur d'amour e ba style o ba nzela oyo Fabregas
Eh? Et papa vibratoire F. Nde bezo ye. Eh, OK, c'est la ngamona ko lukanze mwana. Na omoni ngande la saboye. Boko para vibratoire. Na ba na respecter parce que tout le monde va bien que président d'orchestre na ye, tout le monde bien que leader, asa éducateur à masse. Enga ça na ngoye honneur soka ye pe na pote pas foquer batou. Même 3 jours, il fallait foquer 3 jours. Taille moi attends comment 3 jours à l'écart fingi, yefsanga. N'a provoqué. Pauvre Ibato na héros les 12 à 12 heures, c'est pas sorti de bima. Eh? Aya li susu, abana ko répondre musicien au de tanga kombo. Et sopie. Voilà, na moni ba simbi bino koto bela. C'est là. Kuna baliaka mingi zarani. Ba McDo, ba hamburger. Eh voilà, tu comme une émission de vérité. Là, c'était Jemima Ibele. Mon clé na oni na passage dans l'émission. Pas de retenir puis bambote na on a battu. Bon, moi je peux dire, c'est na quoi encourager la mission au Bakimi. Na quoi encourager la mission au Bakimi na pas Fabugas. Ba passer les qui. Ah, na Kinshasa, sous bozo ko souffrir. Mais bozo occasion que poto. Wa Monica Kima Akim. Opa Monique Atikala Atikal. Rendez-vous à Kinshasa. Est-ce que ngayo nazongi kin? Est-ce que ozonga sous poto? Point d'interrogation. Moi na mona yebela. Bato bao ba kozonga. Bato nyonso tu oba kin bana kune pa Fabugas o na olinga ka Atikala na. Te na olinga na kin. Oba yede da kin te. Yede da la yombo. Adada ona yombo. Salaki leba na kala iba zo bete bloco to salaki la ngata benga ba récupérer fanda fini na mwa mukia bio zela te deuxième tour au moins bato memaki na ba dasida zib oya kala kala tiki bango be 1000 Christ na kimne 4 mois pamba atie poids bango tout ba kimi ngai bato ba oswanga la kaso ba kimi ndaka merveille ya mado so merveille ya kimi et swanga mais kene na monazaki te kene fala kima Kenya fala kimé Kenya da bongo za boga te oyebi ke hiver pene ko bon selonga ya Kenya na bambala wana tanga bando liango ko pesa ngoma musuni Kenya show me for kima show me ko zonga kisita te ko sala erreur ah oye fa otala yo so atali bo sepela note tala moni pona nini show me for il faut atikela ba lekio baza awa basala musala ya sali trop na musique ayembi abinisi abwaki kobande pa manda chak azalai kuna ke pa robin abinisi to bini aleka pe kuna pape ya dide moko bomangai na bilele lo shomi sko yebisanga muta tamboli bongo na vie aluka suni soko ke kovantisa vite na poto shomi koka biso soni te ko ba biso te busoli yo na kimai na poto yo na balaki cousin ya aigle tiens oui nanambo na ti ya Thierry Sainté kobi kana Billy Sainté ye wana comme stable tala kutelongo kutu ya kabuya ndenga bongi na poto ko sala erreur wana te nani shomi ko zonga te voilà bambote na yo oh bambote na maman bambote na na pesi mbote à la belle voix de Ibraton Piana o ebeteli biso na album espace aussi to ba sokoko to ko ba personnel to ko ba les boursiers banze bozé belé donc le 12 à 12 heures donc mikolo nyonso tout o na ba batu nyonso tout bo accepter ngande naza na ba ki 2022 je vais essayer un peu de changer so za camarade na ngolinganga na ozano bien olinganga tu na ozano fou pour na yo comprendre que non écrit pété ba trikainga ba pirater nga na Facebook après ko pirater nga Facebook yo bi bisolwana ba koti na messenger nanga ba komo komala ndiengai ba ngi ba koti nga na kiri na bango na liste manga ba lesbienne o ngande na abo na lela bord na lela mobile na linga ka mobile makasi o comprendre donc bino écrit pété na yebi sibino na sina rêver sebino na lisanga na fi wana poto donc na 2022 misel beso na sa na janvier na tanga ba kombo na bino écrit pétos écrit pétos bino nyonso écrit de partout boluka boy ba place na 20 tour pour boteka nga sur le quoi jida na longwa o na koma place mususu place naza ba mola ngate na pesi merci na batos botala ngai et puis moi no ya combien polémique na internet aye capable même pas inane ma komi mbanga trop
Nene Botaï. Loba loba. Na pesi yo pe mbote ya Kobe, mon boss JB Kumaluta ado senga depuis la Suisse comité que na Oloba tous penga Jemima Ibele. Na linga bilo mo trop na kaka bilo mo koleka donc assistance ya ndeko ngai Chic Mampuya. Oui. Agi pas ambali. Obito umeli. Azambali Chic, ambali. Iko binoko sengo mo binako tuna pa nete so des missions na ko. Bon, ce que tu sais, qu'est-ce que tu connais, bon, il voilà, tout ici, j'ai mis tout ici, numéro A. Il faut l'appeler un numéro A. Ngana si portera ma kambutu et j'ai des téléphones. Au fin, on a répondu, comment tu es plus 243 89 157 41 67. Plus 243 89 157 41 67. Joyeux anniversaire à Odile Le Mandiaka moi Sinjambe. Na peste na Odile Mandiaka mbote suis et ça le passe. Oyoka. Voilà, merci beaucoup. Là c'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse. Merci beaucoup Nabino tout bolanda biso na Vision Plus télévision. Merci beaucoup na Mama Bella Dinganga la patrona moi si à Mwindu Yangolo sans microbe. Merci beaucoup na notre coordonnateur Trésor Walukong. Merci beaucoup na Jack Kanangila na Sima Caméra puis na montage. Merci beaucoup na assistance à Chic Mampuya leki abato adada génie adada ko siligate. Ngai télépopo tennis à langage que j'ai mis Ibele. Alors merci beaucoup. Quand on a bagi na benga bino na ensemble pour les changements, Jerry Kobetox, il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Pour na boy nas l'imbécile, boya ko s'adhérer ensemble pour les changements 2023 to na vision ya kitoko pour na ba congolais. Mama zo defali pas 300, azobisa moi na muke ya 3 ans 4 ans. Bo na bomba ni yebisa ye akende na ko na refute na poko azoye ko lisa moi na lokuta. Mutu aza na souci ba congolais, mutu yo chinois ko saka na congolais te, libanais ko saka na congolais te, soka à la tête du pouvoir c'est Moïse Katumbi Chapwe. Quant à moi, na opesa mbote na Nasi Matale, bambote belé et sika ozwami. Merci beaucoup na équipe technique Mobimba, il y a Vision Plus télévision. Émission Sili, tokuta na à prochaine occasion. Ceux qui j'aime mal le bimabe, ils sont engagés. Ceux qui payent peine le bimabe, ils sont engagés. Yebo chez les 5 ans, moi 3 ans, toi moi 2 ans. Donc ils à la bongo. Tokuta na la prochaine occasion. Bye.